Lokole Didier Djenga Barabas Koki tangu toka kama solo ya Radio Lokole ma solo na Radio Lokole TV Radio Lokole de Mankambu Mbote bande ko balandi ya Radio Lokole TV sikanyo so boswami. Merci na confiance au pesa kana programme oyo to kuta na kana chaque poko apona ko pesa bino information ya marambozo le kana communauté na biso ya Mangala awa na mboka ya Mandela na Afrika ngele. Po ezaka ba congolais te communauté tout le monde ka lingala programme eza pona bino. Mais kaka ndenge zala ka fato banda tika to fandisa ba staff o ba soutenir na mouvement quoi. Didier Djenga Barabas Bokulaka, autorité morale ba mongo nos tumulo sako. Mbote na tison du chombo na bosanité l'héritier du trône. Oyebi kaka. Mbote sikozali, l'héritier du trône. Mbote na fondation Monzali, yonde mankambo. Mbote sika bozali. Tikato Vandisa, patron des patrons, Yannick Nia, les dragons de monnaie congolais, Yende Mankambu, descendant propre Yangela y photo, après Satan la thé. Mengi Bakoloba, no, Pelen de commence au boire à boire, Kinia, Boya Salinete, Asali Maramba Minene, Asa mystique. Oh, ouais, et ça veut dire Mukili, et ça veut dire Mukiliko, car c'est Bishop de Zabata Mukilite. Tant que tu as Mukili, ce que ça la Mofolia Folata, faut avoir Makara dans un peu de Mukili. Mais ça, derrière caméra, Yannick Nia, Mbote, patron des dragons de monnaie congolais, Yannick Nia, le Sako, Chibouaba, l'héritier du trône, l'héritier du trône, Chibouaba, Mbote Sikozali. Bandeko, l'histoire de l'eau, et pesi pas chako sakanate. Kakade bon na titre wana. Licencié à Bali moi na 5e primaire et puis si passi lisolo ozo banda biso na Kasai et ko ina Kisasa et ko suka bongo na Afrique du Sud na Johannesburg lisolo ezali nini muta pesi lisolo oyo et puis si passi alors bitu tanga kombote mais to betara lisolo poto peigner bana na Nzambe na ba communauté de Mangala pour biso soko bitanga kombo tanga kombo soko tanga kombo te tanga kombo te muta pesi lisolo o epesi pashi aleli alobinini ezalaki na ndeko mwasi moko na Kasai na Kasai na province ya Mbujimai Mbujimai nde mankambo mbote na bana sa Mbujimai kala mingi te tozo na Mbujimai abi c'est na fille moko boye cousine na en fait alaki na Mbujimai quand boye bi cousine na ba m'intéresse vraiment ba bali saka ba to enfant papa ko mobala ko mona mwana boye à l'école primaire moni mwana mwa futa wana leli abino nga ayoka nga lupango o mwasi na ngai kaka ndenge salama ipe na tantine wana ne ko kene classe déjà na 5e primaire ayeba kutu ko mate ko tanga te de loko moko te bika 5e primaire mais sko ya Mbujimai ndenge zalaka doki vraiment ayeba ki benelo ko moko te mais mobali abane de ko tanga atangi pa yepe na Kinshasa na université pebu asilisi licencié mais siko avant ça avant mobali yake de Kinshasa qu'est-ce qui s'est passé tantine wana na école primaire la 5e alors que les classes quand les arabes na école primaire tout ça moi gaf professeur fa beta moi foué quoi tantine wana ça moi gaf professeur abeti fimbu tanga abeti fimbu au lieu que ne koyebso parents qui va betinga na école quand les alaka bon c'est na denga bepete quoi nega ba fesi amitié pour corriger moi yeta moi okutana mbal na oh bala pesa bana mbongo mutana na université déjà mais pesa li moi na 5e primaire mbongo bani po kumbelati basaka bango ya rapela ndako apiko moi sina na classe 5e primaire a epis ko mobile na ke non ngai prof na biso abeta ngai teacher abeta professeur banan babenga ba maître maître abeta ngai et pesi mbali wa kanda mobali alongenda kuna inda tina école na bango na Mbujimai wana akeko gangela maître obeti ye pona nini obeti wana za mwasi na ngai obeti mwasi na nga pona nini abimisi bitumba sakate na école wana ba ko calmer tika kaka abeti ndenge abeti za ndenge école comment est-ce que yo ko sala mama boyeso abeti mwana na classe ko menacer et puis osa parent na été osa mobali na yebo to boy te me ko sa bi ko ndenge wana te
Ah, et puis c'est plutôt parler. Entre temps, si petite fille, ayo qui soni wana, abandi ko kima ko kene classe. A kimi classe, a komo banga so a ki école, a ko ka soni, baninga ba do sekayi no, a sama na mki abali, mobile na ko menacer professeur, et puis c'est bilinga bilinga, a kimi ne classe a 4 classe. A 4 classe ayebi ko tanga te, ayebi ko komate, bourrique total. Donc on a vaut rien, donc il y a un peu de côté. Bon, imagine que j'ai la classe à Kinte, mais il y a un bougement, il y a un quatre types de bougement, il y a d'autres qui m'ont trop. Mon bal, les personnes qui ont ça, si c'est une université, allez, à partir de ça, mon bal, est en Afrique du Sud. Mon bal est en Afrique du Sud, à tirer moi si vous connaissez. Mon bal a bondi, moi si pas aller au cola, moi, mais il y a illettré en deux mois. Tellement balabala de moi c'est ça ni abeng si moi c'est en Afrique du Sud. Moi c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, bané ko fanda na Kensington. Et tu peux savoir piste mais tout temps à comboter na Kensington. Ça entre Kensington na Bass Valley na 441. Ah tu beta liso tu ngoma mudute bola bisna lo nya papa mati tu ngoma mudute tu beta liso lo pour ko penera ba na Nzambe na communauté so mangala. Mobali pas moi si pas yepene bandelo yebeka mobali dire ça la kana mobali na bandeli ça va moi bon basana moi si ba boti moi na moko mi balé mi satu bala mi satu siko il se fait que mobali siko ça la tout pour moi ça na occupation moi miki mobali comme ça moi ça va ah parce que moi musala bien azana mutuka na ye mobala comme ta niveau à sombeli moi si mutuka mais moi si moi pour ça mutuka exacté donc bongo kabos 0 mobala yebise no ngamona bana ko lakisa mutuka eza automatique bana ko mimamba alingite alinga ke ni auto école pas comme si na auto école yo ba comme si na auto école nini oyebi ko tanga te oyebi ko komata ko koma nini angaye et puis si passe ba parents tout ça tout moi là surtout ba jeune fille ba joue ta diplôme d'état mo jeune fille avant balle pour pas la valeur na mabaya na bango to wel sa ko bal sa bana mbangu te et puis makambo wana yo sa no mwana otanga nanu un certain tonton to papa mo waye akanga lupango o moi sinanga ko bala te wana makamaka les a sous-te et ça a ba conséquences yo kama conséquences dans ce que ko yasika na lisoto obete la binoa to ba chaque fois to betre ba solo vrai non pas na ko dénoncer ba tout non pas na ko mabaya ba tout mais pas na ko édifier si kan ndeko kinganda kwei yo okwea te bande ko apesa kama solo ta para aider la communauté pour ceux qui sont boité moi été pour communauté et ça la solo va mettre rapport ko édifier bango na bango biso pe la communauté na biso batamangala il faut que la radio locale TV tous ça la deux chaînes tous ça la radio locale TV na radio locale TV na radio locale Masolo TV. Donc, tous s'abonner massivement à la radio locale TV, na radio locale Masolo TV. Nous sommes la chaîne Nabiso, mais les autres, la radio locale TV. Il y a déjà chaîne mère. Pour radio locale TV, les gars, mbiaka va coûter la ca. Et c'est comme blessé des guerres va coûter la ca. Na radio locale TV. Yo si quoi ebi kotanga te, ebi ko commenter, ba ko tsa yo auto école nenge ni kotanga na mnoko nini. Anglais pe mobulu, mais ko bota pepele. Pour que votre équipe en langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dépense comme le cap, moi trop. Moi, dépense comme le cap trop. Mais comment ata pili ata bloka mike yo ndenge baninga musuba basi ba debriaka ba ko pesa au moins fond moko boye yo obala ko se debriaka na ville ate sika bo de sarta biloko pola oza comme équilibré. Comment est-ce que tu dois attendre tout de moi et ça rende moi na mboko mpaya ozo fa la rana ndako eloko nyoso tuka yo eloko nyoso ka mobile bandi ko baye moi si il est très ayebi ko tanga te ayebi ko lobate siko mobile c'est intellectuel et on va camarade mobile bazo ya pas moi là que moi ça il est très et ça va bien té et ça va bien té siko mobile assemble la branam bata branam be mankambu mobile ta diacre na branam to citer sika église branam ngoza te mais mobile ta diacre kaka na branam siko il fait que mobile bandi ko baye mais azomela ka pas moi sinaye nzamba la raté quelques temps après
cousine sikoyo ya mwasi wana awuti Kinshasa ye ba wutaki na intérêt na Mbujimai Kinshasa ya tanga na normal tangi Kinshasa bu ale et pesi que aya Afrique du Sud a comme elle pas cousine na it cousine a utoko masika awa boye yesiko intellectuel ye bana tanga diplôme na gradué aye pena makamo français pena kitoko koloba pena kitoko so so pena bomaki no o so pena intellectuel na mwasi pena ye siko mobali siko wali ko remarquer dialogue tant on ça dialogue na cousine ya mwasi na yo moi no dialogue beaucoup impeccable moi si pena intelligente moi c'est normal et ça tant que tu m'inquiète tellement yabaki musala maboko mwasi do cousine ya mwasi wana aji musala tant aji musala comme problème mobali siko abandi ko banda omoni yo mwasi mbaburi ko tanga to lo moko te ba somelo ti mutuka mamutuka za te poza ma ile te tala siko ndeko na yo ya lobi aji musala bandi ko sala yo ko sala te pona nini et puis si passe siko epesi moi un moko siko wana mobali pesi siko ndenge ali siko yo webeka mibali nde bazalaka na yebi so osala mon intention nini to intention ko nuire moi si na ye to ndenge nini et comme na nda oka boye le kambuke moi so osala mabebe yo za buri ko elo ko tala cousine na yo to bien tala ko cousine na yo donc il se fait que na ndako siko yo mobali orati na siko moi si na ye azotinda so mwasi na yete akomi kotinda kaka cousine mobala wafana buye orabenga mwasi na ye abenga cousine wana kingani yela mai kingani bongtela mai na sokola kingani do eloko tudoki mobali akomi ka kotinda cousine watinda mwasi na ye bon cousine peta mo tellement pe sikoyo azosala ninga ki beau frère na ndenge malamu kapo mariage ya na ezala bien mais siko moi si sikoyo e bandi ko sala ye moi un numéro boy talaka yo bando ya Afrique du Sud o umelo boti 3 bana okenda musala te obima te kotanga nglo ebite do yo musala no ka do ki pondes ko bota mawatro obima te ofana rana ndako bala kangi yo te ata litungulu po ke somba problème de fo benga papa tanga ko ya aya na litungulu tango papa obina ko ya pondu na ko ya pondu soki papa sombe pisa pondu te pondo rolamba mate po moye mama bima zate pona nini ezo pesa pasi mutuka moko za etrembala kawana olie ayokola ta kokumba ba yetela to école alingité mobala action okumba alingité donc mobala fa futa asumbongo mususu pona ba ko zo bana transfert bana classe e pesa bena pasi mobala kopta niveau siko alaxa siko kubala sa cousine siko ya mwasi na ye ko mema mutuka po akena ko zo bana classe emba kusa mike cousine salaka bozo mona commence que mobala ali ko pesa ba privilège ko pa cousine na mwasi na ye mwasi pa mona que même bala ko ba privilège belé bo ndenge nini siko mwasi siko ali ko créer moi un na cousine na ye cousine na musala ba 7 heures jour mo boé cousine si bien a te petit déjeuner pas bon frère ba mona so ba so ngad ba boé fongo ya tata ndako tu bango fongo les a luka fongola gete mona na te bana pedo ba luki so bana ba na classe de l'estage so le bo kele bo que ne te rende zalaka so go jour ngo bana ba na classe te fala ki ata anti tantine siko abima akene musala bana ka 8 heures ifa ba da ba 6 heures pas comme na musala fa luka fongola mona de ti 8 heures bete na ndaku bana ba kotu na chambre sikola ba pandi ba taina comme ba moni fongola ba déposer likolo ya mesa ya mesa mo na chambre mais ba finika en copo mais bo finiki fongola copo pona nini fongola comme na chambre ne fongola salon fongola ya geta salon za kana salon et comme ko na ndanga nini po mo bala ke na msala 9h siko comme dia 8h siko mo bala tuni siko yo mwasi na ye mais fongola comme na chambre ne na bosa na ki ezaki ngam na ngana fongola mais na bosa ki na chango wana o tango na chambre ndenge nini wana mbali mais siko friki kopo ndenge nini et pesi plutôt pal boyebi ka ndeza la siko yo tellement siko yo cousine azoki musala na lo ba futi ete moi libosa ji musala ba menace siko bandi wana cousine doki mama siko moi c'est mbali wana ali ko sa cousine na ye
mais a aussi musala mais siko to ça nani fait ni pa yango ba futi na nuté fait ni moi ko na nuté to na ba le 20 au moins il faut futa ndako faut se ba bloc au lia mais comment est-ce que nano kudu afutinga te na bandi musala sikoyo mais bozo rappeler nga makambo ali ça problème te mais ça ko bunda te nga mona ebike soki ba futinga na ko ça quelque chose pour ndako et puis si plutôt parle donc moi si à ça ba ouvertement te mali ko manifester ba jalousie mo vis-à-vis ya cousine na ye par rapport à ndenge mobali abali ko tinda mingi abali ko pesa importance mingi pa cousine que pas moi si na ye et puis si passe ndeko wana lobisiko bazi komi ko tsayi mal à l'aise et pas cousine na ye na ndako ko sakana te akomi ko préfère kutu abimi na ye po musala ici la 16h akomi ko préfère kutu musala do alungwata 18h pour l'état comme na ndako ala nemba na moko avant de aller solo au dernièrement kutu awa abi azongi ndako akuti ba lambi ba lie ba sokoli ba sanu ndie ba lambi te do ba pesi e bloka oliate ya tandika ce que pesi passe moi pe abisa beau frère ça te po ekoluka polémique de comme ce que la guerre froide entre ye na ser na ye et pesi pito pas et pesi passe si ko ndeko apesi lisolo autour na sur ça na passe asala ndenge nini avant de sa mwasi na mbali a expliqué que ndenge mbala ko tinda ndenge wana isa mabe to soki mbala tindi aloba kana ko tinda ngatenga na mwasi na o tinda ka mwasi na yo potala mwasi na yo wali ko kanza boy to ndenge nini ezo pesa e passe alors mais soki para lo si beau frère ndenge wana et que mwasi na ye za na intention na ye tenga ko suka ndenge nini to na mon lokola ngai donc so ba futinga salaire na bimaka na ndako wana na tikela bango ndako comme ça pas à l'aise na yebite na osala ndenge nini yango wana bengi radio lokole masolo TV to pesa conseil pour na radio lokole na wiki intellectuel parce que bele abo pesa conseil et pesi passe siko ndeko wana ya mwasi asala ndenge cousine wana abima na ndako wana to sa ndenge ni so ba bina ndako mwali bosoko ya musala yango nanu pas juste stabilité te et vous en ndenge na yebite ko fala musala pendant combien de temps asala ndenge nini a supporter ka ba caprice wana to asala ndenge nini to avant sabango asowana bango bo pesa ye conseil asala ndenge nini liso na biso esuki wana ba mama na yebeke ba mama gambela bolanda ka radio lokole TV bo pesa conseil bande kwa Cape Town bo pesa conseil bande kwa Durban bo pesa conseil papa Tembo 5 étoiles pesa conseil ko po yone mankambo Polydor Matumona, Congo Central, Mbote, pesa conseil, Polydor Matumona, car nous on pesa ka. Bande quoi, Choc Love Mapendo, bino de danser. Choc Love Mapendo, quand est au Baradok, tout ça, Nicolo, voyage, pendant qui Kinshasa, New York, tout ça, Nicolo. Choc Love Mapendo, pilote poté, noko poté, tout kitaka jour, mukile aussi là, Mbote. Zak le baba swe tika na fanta Zak na Choc Love Mapendo MK yonde mankambu Mama Gert yonde mankambu bozai belé ba fani ya radio lokole TV tala rabino bo pesa conseil pande ko mwasi azolela abi soki ka era musala esili so asala musala za l'aise so ka era to bani ko ma 17h stress bandi abi ke ba ko nyonga ina ndako kuna ozomona ba guerre froide moko bo habiter qu'est-ce qu'elle fait abenga batu na Congo expliquer bango abenga bande ko na Europe expliquer bango to azo ba solution yembo ka ebite bo pesa non makanisi et pesi pasi bandeko émission et suki awalelo mais avant tout suki ça sango auto je pesi biso pasi et pesi pasi l'humanité église jardin d'Eden ya apôtre Charles Moubiala lobika ba takaki ba na butu ba koti église ba buki ba jubilo ko nyonso église to la sibino so okita chaîne na biso na radio lokole TV bo koti bo mona ndenge ba sukoli pe église ba ba amplificateur ba écran ba ordinateur ba mixeur ba valeur ba 17 000 rand de bloko nyonso ba jouer za valeur à 250 000 rand à peu près ba 18 000 $ comme ça et puis si passe ndeko abundi pasteur abundi pour église sa stabilité bino bozo ko buka wazamba liboso te ba buka première fois deuxième fois troisième fois bandeko nana sana sima makambo yango to senga na communauté singa so bozali soki omoni muto ote kampli
to écran plasma, to LCD, to computer. Mais quand on a apporte Charlie Moubiala, tout le monde apporte un numéro apporte Charlie Moubiala. Bengaye, baya kota la peut-être ça bloc église ouana. Si vous avez le numéro Charlie T, apôtre T, benga biso na radio le collectif, tu repères le numéro apôtre pour et puis si passe. Tout ce qui va pasteur nous pour soutenir de konabino, confrère nabino, pasteur Charlie Moubiala ou azuli kama, ba côté l'église, ba pandi bilo comme sous, ba zui ba ampli, ba mixer, ba guitare, instrument tout est donc, et puis si passe. Commentaire de ça. Beaucoup de gens site Radio Locale TV, vous dites www Radio Locale TV. Vous voyez, on a église Jardin de Nouan, et puis si passe. Bon, s'abonner massivement à Radio Locale TV. Oh, ben, site Mbiaka, il serait de mettre une histoire vraie. Et des gars, vous, mais pas dans la médio, il y a na Mozambique. Et tiens, le monde de l'immigration, il y a. Merci et à la prochaine. Qu'on soit dans la tête, qu'on bunde la tête, qu'on peut un conseil. Oh, personne à l'isoler, qu'on peut pour bête, pour édifier non seulement dans Zambie, mais communauté mangala non surtout. Benga bisu na numéro na bisu ya ngwana. Plus 27 67 64 320 85. Au konza bisu bana moko pesi l'isoler na yo pour bête. So le mutu na combo, to na combo. So ko boy to na combo, to na combo te. Pona lelo tosugi aw. Merci à Bamarina Rumbi, la femme à Talentine Spaghetti qui a réalisé cette émission. Merci à Chris Laris Pelende qui a été à la caméra de cette émission. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Locale Radio Masolo. En d'autres termes, Radio Locale TV. Chap chap et tchara.